Ah oui, Pati Label, de l'Obaki, Nemeto Lobaka, Congolais, Azamuto Batsakanazete, Congolais, Azali peuple cher. Alors, ceux qui Congolais ont une décision là, et Zalarabongo, au moni préfet, ils sont de Tambolagana Bavoulouzi, de Tambolagana Bilaka, de l'Obi Tozabana Bilaka, Oyo Kimbango Lobaki. Au moins, nous sommes lobby que non yoka yoka. Pati la belle yoka kae ayoki. Mbila aye malaboso alobi kosi na alobi na kafozo le kapuna na ozo le kapuna nazo kende komona le konzi ya Olympia pona isaiba kaka mbila il était 16h30 batiki biso wana mbila akei tango makambo bani ko sala na ndenge ya ba combattant babengi juge babengi procureur mbila zongi alobi na biso boss la ngai na 17h30 là il est 17h30 aye bengi ngai la Poussani, comme je suis un des organisateurs, la Poussani, on le dit bien, on le dit, la décision du juge a été prononcée, le concert est à Petit yamana muke alimata sa mikolo te. Concert eza annulé mais mitape eza annulé te. Donc komona na yo petit osala mona batutu makambo na yo. Oluki ba résister ba futa ba ticket na bango ya de bisika petit ozangisa balaru wala petit. C'est là komona. Alors lui ça commando. Concert est annulé. Très annulé. C'est le peuple commandant. Ça c'est la résistance.
mapeuple te héritier kiteki na yo yo lokozaka mutu na tembe yo tokosukisa yo ata Congo Kabila longwe okobeta concept te lokwa yo telemisi biso lokwa yo lobisi biso tina dernière minute souffle sili héritier okomona makambo na yo okoti na liste noire bafali bakozala bapardonne bafere bakozala bapardonne mais yo okobetaka lisusu miziki te na histoire ya Congo héritier epoza faux musicien yo koyemba lokwa Gato Bivens miziki Gato Bivens abeta yo kobetango faux chanteur ozaka na voix te voix na yo nani ezanga référence na chef na yo Kabila zotinda yo Kabila attends mon pote attends J-moi 5 mois J-moi 5 mois yo 10 décembre Kabila il va voir tokosilana na yo Kabila tokosilana na yo il fait une Kabila il faut partir. Hollande, États-Unis d'Amérique, si pas l'Afrique, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Est-ce qu'ici en France, vous avez des diamants? France, vous avez des colbates. France, vous avez des caoutchoucs. Vous allez quitter l'Afrique. Vous allez quitter l'Afrique. Vous allez quitter l'Afrique. Vous allez quitter l'Afrique. Vous avez rien. Vous avez rien, France. Vous avez rien. France, vous avez rien. Comme on dit en espagnol, la puta madre que te parió, mierda, basura, pelotudo, boludo, carajo, la concha de tu madre, le français de mierda. Si vous ne comprenez pas l'espagnol, mierda, cela veut dire le français de merde. Nous, les patriotes congolais, combattants de résistance, nous ne sommes plus d'accord avec vous. Parce que c'est passé le même moment difficile comme nous. Mémoire saturée. Voilà la caméra. Hormis décision, il y a juge. Le conseil les a posé, il a posté. Il les a interdit par arrêté préfet. L'indépendance cause. L'union se forme la droite, Colo, Bohéma, hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par le sang pour l'indépendance. Notre enfant, notre poupée, et nous devons nos pays, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix.
Tozobenga, s'il vous plaît. Tozobenga bandeko bana Madeleine. Bandeko bana opéra. Bango nyonso bazoya. Batelize là. Juste félicitations. Merci. Bravo, bravo les frères. On va gagner. On va gagner. Bandeko. Boyoka. Décision est joignée. Oui. Et où tu n'as déplacé les Pachelia et Bissibido. La tribunal annulé, préfet annulé et Sili. Boyoka. Et l'autre sala. Le la tosanga qui autorisation la biso. Balobi tu as droit. Dotikala. Mais balobi to sala boy. Donc gagné. Donc tu fais là. Ni. Ah si ton balobi boy hein. Boyoka. Bandeko. Lokola to longi. Donc gagné. Balsengi boy hein. Donc soit esika bango ba longwa. Balobi boy. Doit échanger na bambila o bazar. Balobi to soit esika mort. Avant de faire na baye. T'es pardon. Toi c'était là. Bango ba longwa. Baso na bami tuka na bango. Biso to soit. Avant de kende bango ba longwa. T'es pardon. Voilà na bien. Autorisation. To soit qui wana na opéra. Bozona nanga to soit qui awati. Balobi monsieur Sali. Pour gagner et tout là. Et là bolinga qui bozui. Donc c'est les a annulés. Mais bon soit ici kakoyo bosengaki. Voilà nanga bandeko. Et bambi la balle moi. Yango bomone ko Sabino. Oya. Boya. Oh, boya. Toyokani déjà. Boya. Il se manque pas de Alors, nous attendons. Qui a dit que ça va passer la suite en fait, un ciment. Merci, en tout cas, fier aux Congolais, fier aux combattants, mais la peine de Yokani est commis. Donc, tellement tout ça est belé. Et puis, tu es salamiawa. Banilé en haut, les sous libella. Donc, comme nous pouvons arrêter préfectoral et Nilame va concert libella en France. Donc, Basuki. Donc, le peuple congolais, tout le matin de la Bisso. Rendez-vous est dans les 7. Na Congo, et dans lundi, le 7 août. Rendez-vous, vous manquez de Kanambe na Batuna et Rekoki. Donc nous sommes là, au peuple congolais, merci, fier de vous. Matondo. Sikoyo, nous sommes musiciens naïe. Plutôt nous sommes musiciens, nous récupérer les musiciens. Donc on a hérité de Tembe, on est congolais. Donc nous sommes musiciens naïe. Nous sommes petits, on a dansé, c'est tout ça. Comment on a calé la ville est belle. Rex on commence sur le côté. Batelemi, bana o bata chambre batelemi ko batute. Rex to soup sayo. Ndongo bani makambo tina ko moto landela Rex. O commence sur le côté.
Rex. Il y a des gens qui héritier. Il faut que le bas moi mukie. So moni ba ba bimi boye. Nous ne connaissons pas bé. Parce que rien n'est trop yiba so ba musicien wana. Ba mi se ba keneta. To tinga ko te o répéter na yo wani ko ganga ko lo baté. Petit na solo la bien. Merci Ingeta, moni victoire Ingeta. c'est Momingi avec la Moni Banaya Congo a manifesté quelque chose de très important parce que quand on est dans la deuil, on est dans la bisémoté. Moni Zambé a très bien son messager, on a compris son message. Moi, ce messager a dit le premier combattant, moi, il a dit contre Ruse, il y a diable. On a Moni Naye pour savoir le bandit qu'on a. C'est pas limite en tout cas, Ndenge va annuler le concert. On a été concentré, la carte de la manifestation, on les a bientôt. Merci, Nzamba Pamou, la Congolais, sur la participation de près ou de loin. Merci, la partie Abela, merci, Nzamba Pamou. Et en direct. Donc voilà, tout de suite au commune à terrain. Comme d'habitude, il faut tout dans la Wana pour la Congo. Et descente, les alliés, Yago Saranate, Botala Congolais. La Kaboli, tout pour la mission, dans la langue, ou mission soir. Bazo banga to sangala pour la dose à l'ébélé. Bazo banga des gars. Et conseil a déjà annulé. La police a fait ses fuites. Le préfet a préféré annuler que Azo ba des gars. La carte il y a mûri naïe au but sur la Belgique de Belgique commune. Donc voilà. Nous allons avoir maman Paris Bali. Baza il y a côté les mains. Donc voilà. Maloba, il y a ma maman. Et là, Maloba, il y a ma combattant. Bisonné peuple. Moyo Garabiso. Malédiction comme dans la 4e génération. Madame, on ne peut pas dire malédiction Landao. Na banana, donc, il y a lobby maman, il y a lobby combattant, parce que le combattant va aller le peuple. Donc, le peuple a décidé, il faut continuer ça là. Alors, tout le monde dit on va comprendre aux puissances ou à la peuple. Alors, nous, on est là pour conscientiser et pour apprendre comment ils doivent respecter la volonté du peuple. Et comme un jour. Conseil Reza annulé. Na bandi peuple congolais to ebisa bino na poto concert réaté. On se ritia gangaki to lobaki tina suka to kangaye. Lelo concert est allé annuler mais héritier le retour le banayo il était tout sali. Autant la même Europe, nous sikoyo au commune Mbano. Partout autre que soit héritier, il y a mon bêta. Quand le baki, Mboka, au monde, Yomo Ronan, l'obliga quand on va l'obliga pour lui de connexion dans la salle. Donc, il y a vraiment un concert, na poto de l'obaki, concert réaté. Tolobaki bino boko na Afrique biso tana mikili mbana mikili ali biso ba combattre tolobaki to mema bino tina suka héritier yoba yo kotambola non Europe yeba ekomi passé loko yo luki guerre moi ba bato rose na guerre tolobaka tokoki kolemba te tolobaki ti mukolo arito Hippolyte Kanambe o ayaki na bota mbula o koma milliardaire na monga ba congolais mbongo na mo pesa bino ba bo utiliser yango biso tolobaki
concert ya te héritier tomoni fali avec un africain bato wana nyonso fali soka asengai bango $1 fali elingaa na combien soki okoki kobetela stade Camagnola otondisi yango eyaka 80 000 place bokoya na combien toyebisaki bino mpo toyali biso mais tolobaki oyokaki na basi bapeti tero ya allemagne tosoki oyaki tolobi ndule yake ndule basi banile ciao ingeki wasikwa azoloba o fali yo héritier petit si tosalaki déjà masolo yo kende mpo ofongola nzela oza ya kodoka ofongola nzela yaka bazemi oyo botika na babelgique bana bazotelengana baya baobetaka te biso abatonibaoyo eza makomi ati tokoloba Pati la belle. Bon voilà, mot d'ordre, Outaki Kinpe, encourager que ce soit Daniel Safou, Mike Tebaï, en négocier, on va musique et pétaté. Et en moyo, donc ils ont déjà annulé mais tout ça kakawa, tout à la bango. Il paraît que va côté na kati. Vous avez on va kanga kadena pour ça tout les gars. Donc Daniel Safou mot d'ordre kitoko, on s'est résalté. Ah, qui nous a la joue en haut pour la libération totale. Voilà. Par contre, ici, on combat on est bref. Kate, tout le monde est barido. À côté ici, du combattant. Alors, il faut quota, bon kende, bon monde. Le problème est aboué. Commissaire Azakler, les matins, effectivement, pas petit bayaki, pas musicien. Pas kota qui n'a gadi. Basalaki balance Toyokan Natongo. Si vous avez Basalaki, problème de la commissaire à lobby, comment bibisa bango Tokangi partout, dans les cas, Wabi. Bande Boudama. Tiens, Banakati. Problème est commis. Abobima, Nenge, bandeko bomoni awa tolongo peuple congolais alongaka etumba nyonso batie yango motema mpe bolingo na kati tozali union bomoni nde toza ebele awa kuta eza mokie toza na 3 francs awa na Madeleine kuna liboso Olympia ntina opéra toza na 3 francs bacongolais baye ebele toza na plus de 10 000 yango bomoni ntina pression wana préfet a interdire tribunal et annuler yango héritier osambwe luka nzela otambo luka carrière kutu te vi na yo nde esili luka mpo okotambola soki ozalaka nzinzi mata likolo mosika soki ozalaka soki ni poisson mbisi soki na servai mosika bambisaliakoya mikie to ndenge eza koyekola message eza mama na biso bamisicien nyonso balingi bakima baya tokoyamba bango bazonga lisusu te bango nyonso bokima tokoyamba bino boya na komba eza mpo na Congo oyo azonga Kisasa etali ye ingeta
Lobby réunion à Mounene Boyokaki, réunion Mounene Bon, toi qui belé, mais c'est pas bon, au moins tu n'as le bateau. Avant de chuter. Ali, petit héritier, Matoyi et les caca mototé. Ceux qui balobi tika, ceux qui balobi tika, tala ba magasin ba te kangami. Nicolas force ba combattant. Combattant soka bimi abimaka. Petit frère biso za ba fourmi. Biso za ba fourmi, on a l'expérience oyebi période à salle noble, oyebi yango. Totika ki bino, tango zaki na maison mère. Totika ki biso pour répéter les gars. Mais les jours J, est-ce que les petits frères, tout ce qu'ils n'ont pas répété. On dit qu'on dit la protection, non, aux en a quatre, on s'en la balance. Oui, tout ce qu'ils ont dit, on y va qui vont mettre en marqué. Petit frère, on est pas comme ça, on dit l'homme d'inazam. On dit pas comme ça, les ganazam. Dans mon canard, pour les hommes, combien de charniers vont-ils beaucoup d'abonnés? Mais on est sur la souci. Souci à la musique. Oh, mais non, biso tolingaka musique koza bandeko na biso tolingaka bino tozali ensemble mais bino bolinga kosala tozala ensemble te oyoka pourquoi toza ensemble te kokanisaka biso oza bajaloux na bino biso tobundelaka bino les artistes po baartiste ya mboka oyo bazwaka badroit na bango à 100% mais bino bozwaka badroit na bino te ndenge elongo bani biso totimbeli makambo ya tobi mais non il faut mpe makambo ezosalema awa esalemaka mpe na mboka na biso tout ça qu'on défendre surtout nos artistes pour qu'on se retrouve ma bénine tout ça na katuana un jour pour mettre à ma boque un jour comme on va combattre un jour pour le bon ngape na banda ko zala na zaki combattant boko bimisa banzembo ebele on a saki banzembo na banda ko banga ko bimisa boko bimisa ngo on a pour se sauver mais les autres lobby ba ko lobela les combattants toi fier d'être combattant ingeta Ici c'est Paris, on ne parie pas à Paris. Loba qui arma tout le monde a couvert pour la Congo. Loba qui Simon qui m'a couvert pour la Congo. Héritier, oh yo sali, au puni fina mo musique no mo bimba. Oko betaka na potote. Musique ya mabe, nzoto ya mabe, elongi ya mabe. Oko betaka lisusu wa te. Au monde makama, tozalaki na 4 voitures kotumba, totumbi te. Préfet Kiti awa, yaka lisusu. Fali, on le fait à Bercy en décembre. On commande à Bibembe à Matungou. On commande à Bibembe à Lemoloto. Il y a passé à nous pour se commander un mot. Ici c'est Paris, Ingeta, résistant jusqu'à la mort. La patrie. Il y a quelques choses c'est la héritier. Yoka, Makangami na Katia Olympia. Les musiciens tous les musiciens, tous les musiciens, on ne parie pas à Paris et Paris ne tombera pas. On déconne. Napir petit allez qui n'a bienvenu. Napir petit vient nayo. Yalé qui n'a bienvenu. Mais viens Maramolobaki. On déconne. T'as la image. Et ça Laurence, tout la bienvenue Laurence. Viens oser quoi. Tout la petit frère n'a bienvenu. Tout n'a Laurence. Viens on déconne. On déconne. On déconne. Petit frère n'a déconne. Maman nae. Debi saki bango ke ya obetate. O terrain na biso. Ezala kofi. Ezala wanze quoi. Ezala soki jibe piana. Ma baby ici. 5 ans lisusu et de plus. 5 ans lisusu, 5 ans. Héritier bouclier de Luke Sigona. Spécialité kolobaka mingi te. Oyebi soki nkusu oyebi si oke na wuti na toilette oyebi eza kotonda. Ete. Omoni bitumba oyo héritier. Biso tozobunda mpo na mabele. Soki yo ozangi mabele bakoseka yo. Yo ozokufela valise. Toni bakufa.
totala bino boya omoni bamesala bia hérité na bamisite bakangami na kati yuma hérité na bamisite azobanga kobima bazoluka nzela kobima tokolongwa te tokolala kosilisa yango bakolala awa ici c'est Paris. On ne parie pas à Paris. On ne parie pas à Paris. Je souhaiterais que vous alliez là-bas jusqu'à minuit si vous voulez, puisque j'ai signé jusqu'à minuit. Le lieu de Non, c'est juste, on avait dit que Paris ne tombera jamais. Ah oui. Petit label, Paris ne tombera jamais. Et bon, mon frère, Paris ne tombera pas. Bachaka Tendena, peuple souveraineté. Le peuple souverain a longi. Concert est annulé. Kabila, ma manigance, nous sommes au Sala. Na diaspora, et les Kati. Et les Sakana na bateau, ça n'a pas RDC. N'a pas toté. Ah ouais, ça biso. Au moins, les partis politiques n'ont pas de au parti à Kingandi. Au dialogue. Biso to dialogue à raté. Au moins, il faut force, il y a peuple. Quand un peuple est déterminé, Bolong et Tumba. Yamana Bomoni, Biso Tozako opté, soulèvement populaire na Kinshasa. Ce qui peuple est l'ennemi, Kabila Okima. Peuple est l'ennemi, Kabila Okima. Peuple est l'ennemi. Concert est annulé. Héritier Fali. Voilà, le lobby a mis trois parties la veille. Continuer. Le lobby sur le micro vient d'engager le corona. Donc on sait la bino cercle. Il y a mis ça raté. Bino ça tête la bino cercle. Bino ton tête la bino cercle. Il y a mis ça raté. Pas le droit pour ça me faire la même. Moi que ça me fait la trop. Pourquoi bino boy na biso? Bino ngo bino boy na biso. Toto pour de la mabela kimbangu. Toto pour de la mabela comme qui pas vite. Le lobby ça te recoupe pas comme ça. On ne peut pas appeler, on ne peut pas même. Même Ndimuluba, Rex Kazadi, on voit la bantu kwa se musique idiri imbibwa lelo tudi mwabwa musique kaye na kokuto peut-être voilà mais je peux nous convaincre bantu bonsu babo bukulo mu musique mais te tudi motiver ouais kwenda kumutu kwetu kwenda mulubo wa songo to tubakumanya bimpa collabo tokozwa yo uzokanisa ke biso toza ba petit peuple. Non, on n'est pas des petits quand même. On est grand personne. On est là, on va faire tout. On va empêcher les musiques. On ne doit pas jouer ce soir. Ouais, Kazada, il y a la mouille de Makuta. Dans le Boeba. Il y a la moment de Bimpawani. Dès que tu penses, tu oublies qu'à la Hanima, tu ne peux pas engager mon combat. Ouais, on banda Moueka. Ou du faut Chanana. Beta. Ou du faut Chanana. Kanache. Kabila Kutu. Kabila Kutu. Azo Seka. Azo Kanisaki. Azo Kanana Biso. Mais Biso Tozali. Azo Seka Biso. Azo Miseka. Yemoko. Akena Libulu. Yemoko. Na Libulu. Yemoko Tikaete. On est là, on va résister jusqu'à la dernière minute. On va faire tout. Kabila doit partir. Tolongi lisusu. Tolongi lisusu. Tolongi lisusu. Tolongi lisusu. Tolongi lisusu. Héritier Sambwe. Nyama. Moto na tembe wapi tembe. Wapi tembe héritier. Tolongi Peter. Bana Vegas kaye. Moto na tembe. Héritier Sambwe. Héritier Sambwe. Imbécile,
bosela bakoluka ndenge bakobimela banganga na bino basambwe bayesu na bino wana bakeke basambwe bafamatu famille na yo moko okolekisa famille na yo moko okataki kaka na paris okozwa ata congolais moko okozwa te ndingamba limoi wosumukamunga mema ndimuluba wa solosolo ndimuluba wa mushinga malu adiaita muditunga detu mu province wetu badi bashibeya bana betu bamama betu badi babaviole bana betu badi mubisuku kabene michakude to kabene michakuno to nenu chala bachala mwana na barexe kazadi mudisanyisha na mbobani muditubona mutu babaluba boss onenu mutu babaluba boss biso tu tozosala face na bino boza muke biso toza ebele nenu nous dit ba caisse on va nous raser comme des petits poux nous dit ba caisse tetu di babouni nous banda nous weka ni tu nous kwata pouvoir ekweyaka pouvoir esilaka chala mwana du wala meshibani tudi tu ma aventure quand on te ma aventure tu dis motivé tu dis ni force wa boni ubanda uweka wewe chala mwana ni wewe Rex akazali lwako ku musique kumona wewe mudu mu musique wewe chala mwana tumbisha toujours kabila ni aya me wewe tu diba kumanya bim tu kozala na système ya liste l'œil pour l'œil dent pour dent ubanda uweka wewe ni tukweza malwa bwina dibenza bamama betu kwest bakwela michi wewe ni tukweza malwa dibakanyesha bana betu babakaji ni bamama betu badibalala mubisuku bafukonse kaba ni chakude to kaba ni chakude to banene ku profiter makutanchini bana betu via bana betu kai ni mshinga via bana betu kai ko congolais kachini mvalea nenu nutumbishe toujours bakabila ngani muntu emulo kumakasa kutu kabila ngani muntu emulo kumakasa kutu lelo kabila ngani muntu emulo kumakasa kutu lelo nenu boss mudeza hani nenu babu shaba ni bamende mudiamba wani nuto araise toza na bino araise ya tufi. Vous avez un mot à dire? Bah, nos impressions, nous sommes des Mundibou. Ok, fier, mais on soutient les Congolais. D'accord. Maintenant, nous, on a remarqué la manifestation est pacifiste, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on veut, c'est la paix. Le message qu'il y avait à dire, monsieur l'héritier, il n'est pas venu. Nous, on veut juste parce qu'en ce moment, il y a des problèmes politiques et ce monsieur héritier fait en sorte d'apaiser les Congolais de France, d'apaiser les gens. Donc aujourd'hui, on veut juste une personne vienne nous réconcilier avec le système qui est en ce moment. Et pour la peine, on manifeste, ils ne veulent pas nous le ramener. Mais on va manifester jusqu'au bout. Il y a les Congolais qui manifestent et il y a les Mundibou, ils sont avec eux. Mundibou, ça avec eux, symbologie. La symbologie. Toujours. Symbologie. Toujours fier. Congolais, il n'y aura pas les concerts. Tant que nous on est là, il n'y aura pas les concerts. Là, il n'y aura pas les concerts. Pas question des concerts. Jusqu'à la guerre va finir, jusqu'à Kabila va dégager dans notre pays. Non, il faut rester diplomate. On ne va pas faire des problèmes. Ils nous ont pillé l'Afrique. C'est pas grave. Nous, on va montrer qu'on est plus intelligent et qu'on va travailler et qu'on veut juste être dans une optique de liberté en France, dans l'Occident. Parce que nous, Africains, nous avons souffert toute l'éternité. D'accord ? Ce qu'on aime, c'est le bien-être, la musique et rester en paix avec soi-même et avec le monde entier. D'accord ? Ok, le message est passé, donc s'il vous plaît, prenez en compte que même les Mundibou sont avec vous, on vous soutient et j'espère, comme on dit chez les Mundibou, Inch'Allah, ça va bien se passer et Inch'Allah, héritier va nous transmettre le message. Si c'est pas héritier, c'est Ferregola, si c'est pas Ferregola, c'est Mali Bouba. Mais en tout cas, on est toujours content malgré ce qui se passe chez nous et on reste debout, surtout. D'accord? Merci. À vous le peuple congolais, on vous aime. J'adore le peuple congolais. Restez ensemble. Je vous adore. Toujours. Vous êtes les meilleurs. Moi, j'ai demandé la nationalité congolaise bientôt.
D'accord. Moundibou Congolais, le premier à Paris, il a été filmé. Reportage sur moi-même aujourd'hui. Avec son cousin Sapologue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je suis en droit, ok, d'accord. Je suis à l'université de Nanterre. Je suis en master, d'accord. Et demain, si, Inch'Allah, comme on dit chez les Moundibou, j'obtiens mon diplôme d'avocat, je serai le premier à vous défendre. Je serai avec vous. On lâche rien. Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Ouais, ça roule. C'est pas bon ça. Ye ataka namba kei akobetaka lisusu te. Wache temba akobetaka lisusu te. Ye na fali bakobetaka lisusu na poto te sili. Fali aza na concert moko na Belgique le 22 semaine okuna. Tokokati sela ye. Fali aza na concert moko le 22. Biso te même ya pota kia sur ko. T'auras
de la bête chance. Donc Ingeta. Batina makasi ya bango to bana makofi ya mama eza annulé ya lobaki ke aza moto na tembe akoya kobeta concert awa na Olympia effectivement ye azaki kojouir na plainte oyo Fally abordaki contre mairie ya Paris plainte ya Fally ezalaki parallèlement comme quoi alobi ke mairie ya Paris baza banaïf banilaka concert juste par intimidation bacombattant basalaka juste par écriture bakomi et puis bacombattant bayaka juste kosala bapétition. Il faut démontrer bango que ce n'est pas une intimidation alors que c'est en réalité lelo toye mpona kodémontrer que biso nous constituons une force abyssale. C'est pour cela toza wana omonaki kuna bacombattant batumbaki bakar omoni awa mbila atondi partout un ministre oyo totindi délégation à 4 personnes pour vérifier si réellement le concert est annulé. Nous avons confirmé Bino, le ministre Oyo, le concert est annulé. Nous avons Awa, nous avons Mayele, nous avons 21h ou 22h, nous avons la possibilité de Awa pour que confirmer que le concert est annulé. Nous avons mélangé champagne, la kin. Ou bien oyo baza jouir na sentiment que concert va mettre à la poto baza complètement échoué concert est saté. Merci Ingeta ça ouais ça va moto na kema kwei na kema kwei to balona baloba tembe lo bangi hotel levi na tembe biso eyo tozali tembe tolongola ngo levi batuna makasi baya tokena na mama ba papier tu esili parce que to betana bango bana ba papier biso ba papier baya tozela bango awa tolongwa te motula tembe totindi message pas kanambe mongo ke perdre 300 000 euros no pesaki on parie jamais sur Paris on est des mecs d'ici 300 000 on a conseil il faut que mutu moko abimaka awa ekendeke kuna mutu moko abimi ake moko abimi amoyeke contre Mirko tokende belete mutu moko tosili tokomi c'est mieux il faut tokolango la mise pardon ya petulana ya ivoirien wana David abetaka ba ivoirien mosola yaka ya kosaka na biso ya partir mbote bandeko bolingo awa eza kaka ngai mama na biloko komadera bolimbisa wana esengo moko me tokomela masanga te po toujours andere soki bando obela masanga sikoyo eza mpasi toza délégation bruxelles bango bazofilme biso sikoyo naza na kati ya mikro ya parti na www.com basolo ya sika donc bawuti Hollande kaka na bolingwa koko batike ya bango moko batiki bana na bango moko tala peto wata ndenge ozopesa biso bolo tala wewe Bango bayoka la violence. Munoko bayoka te. Bango bandile te. Ba tester. Bango balinga tango petit bandile. Ba comprendre te que petit. On va tester. Mais faire ça tester. Ça dans les télé peut-être.
Bon, to sepeli nde toyeke concert ile Rex alobaki trop mais bamettre bango tu baye te bato tu bakimi tomoni tomettre na bango te ata fane na bango te ata motu oyo bayebiso bise toa libosa Olympia biso tozala biso kanzu mais toyebisi héritier tous les musiciens babando tambola su na Paris te tous les musiciens mais nga na sepeli ke tous les maîtres oyo bakombamettre tu bakombater baza bamettre jonika bato tu bamettre tu bazali awa yango na sepeli te mais concert anile mais moko te ati kobeta ata kabila kei po kabila azokende mais bango batikali na pasi kabila wande kabila losonga rwanda mo bango bakewa sont des Congolais bakona na surtout wasekwa soba waseka tozalo na Paris obeta na wasekwa famu katemo de Jehova nzamo ninyo bayemba na balabala ya wasekwa yo wasekwa na nzamo bayemba na balabala yo yaka obeta na wasekwa kozala na diplôme na kozala mayele sont deux choses complètement différentes. Oza na diplôme soi-disant diplôme ozala no mayele te yo bayebisi yo ke kokende na prophétie no musique ekobeta préfère ça wana mpona kointerdire non mpona koautoriser musique oyebi yango te on va pas dévoiler basekene tosala badémarche na biso yeba yango suki wana kekombo rasa na Congo awa okobetaka te suki wana ntango tokoya na Congo bosala biso rien bokobetaka te bokobetaka te bino basekwa zoba moko boye osi suki ebeloka sango nde mayele oza zoba toto makasi olonga mbunda moko ya bangala bokoyeba yo sorti na message na bastar congolais nyonso selo bino koloba boza bastar bozwi mboka na bino kotekina barwande ntango tokozoka na mboka kala te mambo eza na nzela bino tu bandako kobuka ya bakofi ya bawera ya bajibe kobuka epuis bokobetela sute bino tu eza punition bamende nyonso bapunition mosala tozwi ya makasi likolo na bino loba tolibere mboka tiso tolibere mboka bokolela na monoko mboka bokolela boyoka malembe tokisaka tokasaka na ngango tolembe na mayele il faut faire attention. Moi, mon père, c'est pas un pauvre. Hein? Attention. Ah, bah, Congolais. Donc, les Congolais croient que quand nous, on fait les marches, moi, j'ai failli perdre ma femme. Hein? Pour les marches, le combat de l'Afrique. Je suis né au Congo-Brazzaville, mais je suis avec vous, la RDC, parce que vous êtes mes parents. Le Congo-Brazzaville, la RDC, c'est un même peuple. Hein? Papa Tobazol, le Babiloko, oh clochard, quel clochard? Attention les Congolais, dans ce sac-là, hein? Dans ce sac-là, il y a les tablettes, il y a les téléphones. Attention, les Congolais, faites très attention. Hein? Dans ce sac-là, hein? Ça c'est les tablettes. Hein? Vous avez fait quoi là? Il y a les habits ici, mais respectez les gens. Hein? Moi je suis un père de famille. Ici on me connaît en France. J'ai fait trembler Sarkozy au roi de mer. Manuel Valls espagnol de mer. Et vous osez dire clochard? Vous voyez un clochard avec des affaires comme ça? Mais respectez les gens. Mais non, les Congolais qui vont parler du mal de moi, comme je vais attraper Lumbe, moi ça va être comme ça. Moi, quand je me balade à Paris, je ne suis pas accompagné, je suis seul. Joumoko, les gens de Sassou, ils étaient plus de 70. Du Nord. Non, c'est bon. Ils m'ont dit, ils ont eu peur. Moi, je ne me balade pas avec les gens.
que les Congolais, Boligi Topima, la situation m'a belle, il faut pour ma Kabila. Kabila, il faut Akufa. Kabila, Kokufa. Si le Congo va pas bien, l'Afrique va pas bien. La terre promise, c'est Congo. Et les frères congolais, écoutez, la terre que vous lisez dans la Kabila lembisi biso. Ngai na mwana Kinshasa Congo RDC. Sera Mobutu, grandeza de pouvoir. Mwana Zaïre, roba koma zede munene. Mais na oki sisi bande kolanga lobi bakufu na leli. Ale héritier, nyama moko boye, moi pour moi muke to, mendre. Oebete lokote. Oza nani yo, oya obete concert. Ale to tiki yo ko beti no concert. Yo nani? Ah, héritier. Yo lo ba mingi. Mais comme ba explique que concert exacté, ça annulé. Maladie qui dit comme vous la témé. Total est qu'on pata au terme la maman colonie on a mis qu'est-ce le roi baguette à grand-mère. Oh ya yo ba bête là. Héritier. On pas le coup de les 4 pantalons en dessous. Mbendre taureau. C'est qui Thomas? Natsuki. Eh Thomas. C'est lui Thomas. C'est ta couche. Pourquoi je dis c'est qui Thomas? Il a écrit un autre Thomas. Kanga photo na ye. Georges, ma sœur va faire. Quand je photo souvenir. Quand ça me papa lingi comment est photo? Concert annulé quoi. Concert annulé. Annulé concert. Héritier, on peut le soutenir. Concert annulé. On peut te rappeler le soutien à vie. La photo c'est fini. Mais comment? Le look tu vas bomber bateau. La scène du concert. Le nom de toi là bas, le papa maman qui bateau. Moi que ça dans cette situation à boire, bien pas qualifié. Bien pas quand tu tombes sur ton bundela mboka ya nsaka. Yo uta kuna là bas, il dépêche, ba lobi est derrière.
na bafrançais nalobaka et d'ailleurs nakende kuna so nakomi nzembo liboso na kobeta président soki tisekedi soki kasi bakolabos bakabila batindi ye balobi ke bango lokwa yesi bango selo bango ke yesi aleki nde na kati ya référendum sikoyo kaka to bato basepela kwa bango babeli bazala kosepela bapaster déjà baosepeli bango basepela bango bakolabo Évariste babana déjà bakosepela awa bavane déjà bamoni ke mwana mwasi moko alakisi masoko na nzota mwana mwasi tala wana bato na bango bamami wata oyo nalobaka basi moko baya na mokili mpo babebisaka bakouple ya bato mwasi ndenge wana totie na palin eza mawa tro tala eza mawa tro balakisi biso babiloko mabe les enfants non admis mais nous avons accepté toujours à la conséquence parce que ezali eza bitumba na kati ya bitumba nde nayebisaka bino kaka ke ya de jésus de nazareth mpe ali jésus mosusu ale babelaka jésus barré jésus barré wana azoki problème na badisciple ya jésus mpo ke wana babandeki koteya évangile ya solo ocomprendre donc jésus barré wana bana ekolo kongo nde nazofungula bino jésus barré wana sikoyo ye azali bal donc fo babengi bal babengi gege babengi mami wata yoka bino ndombolo cotise matise bopedale besprit bakoma mpasa biso babulo bakomona lokola ya nyekese tozalaka mpe na badivergence na biso oui biso to bakombate bofo biso bayuma tosonaka sonaka mpe oyo aza petit ser nango mais ekoma mpe tobomalaka mpo to bacombatant ide na ye ntango ye aza nango soki eza mpo na un de plus na congo ingeta mpo na madera mais ntango ide na ye eza fo mpo na congo na koaccepte yango to mpo na examine tozoleba na bino baexamine baprofesi na bino lokuta okomprendre babomi bato leo na zandu bato bakufi bato babomi yango mpenza soki bato ya mwana ntsami merci soki mpe ali bato yango mpe ya mwana ntsapu inketa nyonso ezaka kati ya liti toleli yango mbama na Peuple congolais, que Dieu vous bénisse. Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur du peuple bantou, qu'il vous bénisse. Merci vraiment pour Likambo, Bosalaki Lobby, la Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de plus d'action. Il faut aussi là, na Kabila. Kabila a promis Babama. Kabila a promis Babana et Belé. Pona Likambo, il y a coltan. Les minéraux du peuple, il y a RDC. Peuple, il y a RDC. Botez les mains. Il faut révolution. N'a bassin, il y a Congo. Il faut RDC. Hein? Que ce soit un pays maintenant libéré. Le peuple congolais a trop souffert. Bozolia Mabé na $1. Et ça l'a vraiment passé dans mon thème. Peuple congolais, pour Patrice Lumumba, il faut vous lever révolution. Révolution na Kinshasa Nyoso, portez les mains. Il faut Bosila Naba Mopaya na Kinshasa. Il faut ba Mopaya pour ma bango Nyoso. C'est la terre des Bantous, la RDC. La RDC, c'est la terre du peuple Bantou. Maintenant, ba Occidentaux Nyoso, Bokosu à Bango na Kinshasa.
Bobo Mabango. C'est un ordre. La RDC doit revenir au peuple congolais. La RDC n'appartient pas à la France. La RDC n'appartient pas à la Belgique. Il y en a marre. Peuple congolais, nous avons besoin de la révolution au bassin du Congo pour la libération de toute l'Afrique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les mamans qui ont été violées et qui leur donne la force. Que Dieu, le Tout-Puissant, libère la RDC. Hein, des jeux de viols, des massacres d'enfants, des viols sur les grands-pères et grandes-mères. Que Dieu vous aide. Que Dieu aide ce pays, la RDC. Il y a trop eu de souffrance. Hein? Que Dieu vous bénisse, peuple congolais. Bottez les mains, s'il vous plaît. Merci. tozela Martin Sali na bandeko mosusu bakoti na kati ya Olympia bake kotala soki héritier aza na kati. Bon babi aza na kati bakangami kuna moye babimeza te yango bapolisier batindi 4 personnes bakota na kati bakende vérifier tozela bango baya bapesa biso ndenge nini eloko nini bamoni kuna na kati. J'espère Bolandi Olympia lelo eza annulé, ya héritier eza annulé et pas ba combattant po ezaki likambo kamwe jibe kuta beta te héritier jiba beta te fali kuta meka zo meka autikalaka jamais kobeta mais ya memi biso mati na suka ko héritier o moto na tembe mondo koyi na ser okoya bakwei isi basakala na peuple te héritier omoni. Bon tozela bandeko oyo bakoti naza kokata po tocontinue live après ya bandeko na bakoya tozwa résultat. J'espère asuka kuna mpe bato baebele kuna msika bakombata baza ebele tokabwani mpo ezala 3 parties mobile kamsuku kuna baye te mpo tokanaki tobanda sikoyo na ba 16h ti lobi mais bamosusu bandi baa na nzela nanu kutu baye te mais concert aza nango anile mpona koconfirme yango vraimen ifo tovanda awa ti ntongo oyo tana wa tokei mpo tolobaki deyake héritier akobeta te akotikala akokobeta te soki abeti bokata biso misaka tolobaki akobeta te alors soki abeti bokata biso misapi abeti pe te abeti te bon tozela natiki live esalaka nango tozela ti Martin Sali bazonga po toyeba juste eloko nini bakuti kuna na kati ya Olympia. Merci à suivre.
La France, je ne sais pas si je me rappelle bien c'était l'année dernière. Attendez ça, qui on a tout ça. Est-ce que vous avez Junior Lida et Minze Mol Baké, n'est pas beaucoup ça, il va pas couper na Sikida, Bakata Mite. Est-ce que Junior Lida comme ça concert moral au bique, bateau, attendez ça, qui n'a fait des France, Bakata qui va tout ça. Ah ça, Nzemba bon. Il y a attend que Congolais, attend que Moutouma conscience dans les autres salles. Mon frère, est-ce que l'eau pas bon? Exactement, on comprend, on répond, on répond. Parce que Johnny a reçu la bonté, tout ça, reçu la bonté. Malheur à battre, c'est bien. Ma famille a battu, on a battu la sécurité. Je crois que c'est bien, l'eau, quoi. Tous là, tous sont là, tout comme jeune, consciente, tout comme Tolingi et pollution, tu bénéficier d'un côté. Mais nos enfants, nos petits-enfants, on va bénéficier d'un combat. On va aujourd'hui, on est en France. On va à la France, ça va, tu vois, des super trucs, machin, tout ça et tout. Mais la France, il est localité de ma vie de la France. Les localités, ça fait un bout de temps que le français tombe à nazi. Parce que moi j'habite à l'Alsace. Il y a un moment, en Alsace, un cercle là qui place la porte, ceux qui sont en Alsace, qui sont à Lorraine, au moins il y a une porte. La place là, il y a une porte, tu vois, qui Lorraine va se réplier. Batika na porte, tu vois, nazi va encercler, va on surtout, va y bon le cas, va on ouvrir parce qu'il y a une porte, tu vois, qui occupé, va monter. Mais pas pour ça, il y a rien grave ça qui en wana. Rien grave, comme comment ils vont tout unir, parce que les forces n'a pas moyen, on va faire va libérer un peu pareil que nous. Peut-être aujourd'hui, on dit les Congolais, les combattants, mettre le ridicule, machin, tout ça et tout. Merci. On n'a pas besoin de satisfaire tout le monde. Ça va payer demain. Ouais, ça va payer demain. On n'a pas envie de faire plaisir à qui que ce soit, non. On a envie juste que notre pays, qu'on vit chez nous avec la paix, la tranquillité, tout ça et tout. On a marre à chaque fois qu'on nous appelle, ah, il y a un truc comme ça, matin, il y a un truc comme ça, il y a un truc comme ça. Nous aussi, on souffre. On ne gagne pas des millions. On ne gagne pas des millions ni des milliards, tout ça et tout. Mais quoi? Mais on est obligé. Déjà ici, il faut payer le loyer, il y a des impôts à payer, il y a pas mal de trucs à payer. Et au bled, il faut envoyer encore. Et quand tu vas au bled, tu essaies un peu d'aider tes frères et sœurs. Tu commences encore à te magouiller encore. Mais pourquoi? Parce que c'est à cause de la souffrance. Regarde maintenant aujourd'hui au pays. Il y a combien d'églises? Un, deux pas, église, un, deux pas, bar, un, deux pas, mais c'est quoi? Quel peuple? On est en France là, Madeleine, hein? Je vous rappelle, on est en Madeleine. Quand il y a pas d'église catholique, l'église pneumonia. Vois mon écho. Église pneumonia. Église des athées. Pourquoi tu te parles ni c'est bon. Ma chérie, vous de quoi héritier à cause de filles parité. Paris ne tombera jamais. Paris est à Paris. Ici on a Paris. Ceux qui touchent bien bien à bête, tu fallu que tu bêtité. Et donc héritier, on a la zone de Chassanga. On va y aller parce qu'on a Sikoyo. Na minute tu vas coucher lobi na zone de Munene. Na kilo de tangami konyosa. Fallait l'inga bêta pour fallait zanani. Et nani azanani héritier. Héritier zanani moi muchopi wana azanani. Donc Paris est à Paris et Paris ne tombera jamais. Ingeta. Donc parité. Aucun concert ne passera plus jamais ici. Donc on peut ici les sous. Marché Zalaki Koutou, moi négociable. Mais héritier de la situation. Et puis donc préfère le lobby. Donc pas à cause de fier parité, biso ama Paris biso yo toye. Pas que ko sala ba concert na bango na marché kuna. Bande ko bazo kufa kuna na droite. Ko sala bango ba concert bino message bo. Awa te. Bino bata ba forme. Bino bata bosana bilamba da ko sombi pesa ko la tango ezate. Donc bala tango na beni. Bokende wapi? Bala tango na beni na Kasai. Paris ne tombera jamais. Héritier so lingo beta kende na Kigali, voilà, kende na Angola, kende sur na Kafufu, ce qui voilà. Est-ce que mais awa na Paris, on ne parie pas à Paris. Non. Mutatembe todo c'est mutatembe si. Les sara mutakufa mutabika. Mais si li na bamboka nyonso voilà. Bamboka sur guerre ezali, ba victime bakufa ba musicien de balobela kapanga na nganda. Ba komi ba ambassadeur. soki nazongi te
un jeu qui est moi ça pour faire pour na Congo. Voilà. J'ai 4 enfants. On dit mi en Ati on a ndam nanga. On a yara pour c'est héritier ou tu la tembe. Mais ba ça tembe pe na Paris. Bazali. Ingeta. Kaka kuta kabisa wa. Tozawa. Si 4e génération. Papa ne ko bangonyo so kopota. Bakosala kaka makambo tozosala. Ingeta. Voilà. Oh. On a dit que tu peux la petite soya pour on ne veut pas de Rwanda chez nous, Ingeta. Même la zone longue. Il n'y a plus de concert. On a annulé. On tue les enfants là-bas, ils vont faire les concerts ici. Ça va pas, non? C'est bien. Mon grand frère, dans le bout de maman, tu as quand on Paris, il y a dans le héritier. Au Paris, on habite au Tala. na bakombata mosusu bana ngambo kuna tokende topusana batterie nanga esili, batterie esili, batterie esili. Bayebisinga batterie esili. J'espère baimage mosusu soki ekati bokozwa moyen otala yango na YouTube. Naomeka na kokende soki nakokoka kokoma kuna mpo nazwa bakombata mosusu toke kotala liboso ya Olympia bakombata mosusu batelemi kuna bakati na miso na yo obeti maboko otala bango soki eleka ndenge nini vraiment mokona lelo nde tokanaki yango tokanaki ba mokona lelo tobi non mwana akobeta te olobisi bato vraiment mawa vraiment nde kaka bato bazolobaloba bauti na kati ya Olympia concert eza te toyebi te au juste faut vraiment tozela ti butu sino te omona pa beti tovanda mati ntongo awa po mobulu moko ezalaki awa mbila alapi ko alapi vraiment mbila ma alapi ke no mobulu moko ti ye moko asede abwaki éponge vraiment naza awa liboso bakombata ebele bato ebele komi déjà bato baza ebele badeplasaki
Martin Sali atunga ya kotaki na kati kuna balobi nini Pati la belle. Martin Sali Olingo la chengate. Non, tomonaki yo kende kuna na kati balobi nini baloba nini ezaka nde na uta ekoloba tout à l'heure. Le peuple congolais est souverain. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et loko oyo eleki lelo na Paris, tobenga une démonstration de force. Yango ezozanga na RDC. Bande konazolo bana bino vrai. Démonstration de force au sali lelo. Petit ninga défier ba vie. A défier ba vie ba sali 30 ans na kati à Paris, 40 ans. Petit bokanti oyo ezaki ngakati. Ba petit bakanti ike awo ezaki ne ba kimbuta ba bosha ba mende te awo eza biso awo eza biso makambo ba dialogue ezalaka te yango na bomoni toboyaki dialogue tolobe na bango bakende dialogue na mopaya te mopaya eza fo bobengana ye na makasi bomoni na tosali yango na topengani mopaya na makasi boyebi eloko oyo balobaka la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Elle s'arrache. Muto a ce pouvoir na makasi. Babengana na makasi. Petit oyo américain na makasi. Tobengani na makasi. À suivre. Kabila aux en affaires toujours na biso. Omoni toloba na binoke. Paris ne tombera jamais. Paris ne tombera jamais. Jamais. Quand on a dit ça, watu bagente to okosa. Bon vivre. Et à partir à l'élo, plus jamais. Concert est bête à sous terre. Bon méta. Bokani Saki petit, il y a petit Fali. Bolobia, Tomega petit héritier. Bobino Baro Botikali. Boya bon méca. Nous les bêtes. Oyo préfet. À Moni Lelo. Macron a bengi préfet. Macron est président en France. AFC préfet, pardon. Boani le Bilokwana. Biloko ba Congolais to linga consulter. Ingeta. Olombi mingi. Bon, Nézana, Bandeko, Bolingo. Naza d'abord ne sengo mingi pour la web sabino que concert est annulé. Concert annulé Nico Banini. La ligne que les gens comprennent ça très bien. Le concert est annulé parce que le peuple congolais de la diaspora a montré sa détermination, a fait preuve d'une persévérance. Parce que quand nous sommes arrivés ici, le concert n'était pas encore annulé. Mais maintenant, le concert est annulé. Vous avez vu, n'est-ce pas, le document officiel qui atteste que le concert est annulé. Pourquoi il a été annulé? Parce que nous avons voulu, nous sommes mis à la disposition de notre détermination. Il en sera de même pour notre pays, ou tout au moins il en est de même pour le pays. Mboka na biso Congo, oyo ezali combat oyo gagné, awa eli ndenge moko pe il faut eleka na mboka. Depuis le 19 décembre 2016, bino mo boyebi que Hippolyte Kanam alias Joseph Kabila aza se maintenir na un système de manière illégale, de manière illégitime et illicite. Donc, la détermination du peuple congolais fera en sorte que Malongo va kende. Donc, il faut, peuple congolais, nous avons lancé appel Nabino. Tous à la plus que déterminés. Et ça a Libanda, et ça a Congo. Parce que détermination pour que ça la cœur, Hippolyte Kanam et Joseph Kabila Azala annulé. Si on va annuler Baraka, qu'il soit barré dans mon cannabis et que à chasser, tout chasser, naïe, le système Nyoso. Yamou le 5 août 2017, et ça samedi, à Bruxelles, Tobengi Bino Nyoso la manifestation. Manifestation, on est relancé. Coup d'envoi, il y a débat, il y a Hippolyte Kanambe. Moi, dans le 7, il faut aussi le sanaï. Et il en est de même pour la biso. Moi, dans Mboka Nyoso, ezala mutu Nyoso, ezala syndicat de Kolo, ezala Monasem, ezala Ngai, ezala mutu Nyoso alingi Mboka solo,
oyo aza kosoucie na mboka oyo aza kotelebela makambo ya mboka mpo babenga na Hippolyte Kagame tozali na obligation patriotique ya kosoutenir ye. Nous devons le soutenir. Tout Congolais qui se mettrait à imaginer des stratégies pour chasser Kabila, cette personne doit être soutenue par tous les compatriotes, que tous les Congolais soutiennent, tout fils du pays, tout compatriote qui se leverait contre ce système, que ce soit à l'extérieur, que ce soit au pays. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Ingeta. Merci. Message de l'émission. oki bino moko nde mata sali alobi concert c'est vrai na kati bautaki eza te mbilinga linga bima muta mbilinga oyo oyetolegeza te polisi atondimina Félicitations, Bandeko, la ndenge concert oyo ezali annulé. Ezali annulé parce que tozalaki plus déterminé.